soki biso tozwi pouvoir bokozala policier kozala na voiture na ye mutuka na ye policier kozala na ndako na ye asomba okefai bokosufrir nde bonso soki biso tozwi pouvoir bokozala policier kozala na voiture na ye mutuka na ye policier kozala na ndako na ye asomba okefai bokosufrir nde bonso soki biso tozwi pouvoir bokozala policier kozala na voiture na ye mutuka na ye policier kozala na ndako na ye asomba okefai bokosufrir nde bonso soki biso tozwi pouvoir bokozala policier kozala na voiture na ye mutuka na ye policier kozala na ndako na ye asomba okefai bokosufrir nde bonso soki biso tozwi pouvoir bokozala policier kozala na voiture na ye mutuka na ye policier kozala na ndako na ye asomba okefai soki biso tozwi pouvoir bokozala policier kozala na voiture na ye mutuka na ye policier kozala na ndako na ye asomba okefai bokosufrir nde bonso oyoki elenge ya Congo tapelema 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 Mais mokondi mais ngwana bapesa ngo te suka te suka te tie obenji ka tubu peka soki bobakisika 1500 babakisa lisuni obani jala obani na suka te obani na mai ti okomi na ngoko komi na nkoi suka na komi su nini pera nanga eti oyebi koregrese nga bato nyonso baoregrese oyebi tuna oregrese te yoka oyebi biloko boosala magi suka te cha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 
Oibe kwa. Naza Equatoria. Ngai nazalaka. Malo. Tala na nofasi. Yokangi yango moko. Malo. Sikoli yango bula ndenge oliaka yango wana. Ngana lobi pesa na 1500 na melaka. Mais ya isusu te na bino zela na sisa makambo na kasi na bima wana ti. Suka te. Elima. Diable. Asko façon rekoti sko. Ezongi sko na époque wana. Tina lingina kote yoyi. Herifita kandoni kitoru manabupa Karim
Je vais vous choquer ici pour vous dire que les motards font entrer au moins 100 000 $ par jour dans la ville de Kinshasa à travers la taxe de stationnement. Multiplié par 26 jours ouvrables et nous avons dans le secteur des motards à travers la taxe de stationnement 2 600 000 $ le mois. Mais dites-nous, la taxe de stationnement que le gouvernement provincial perçoit, c'est pour que le motard stationne où? Merci, honorable président, pour votre question très pertinente. À mon cabinet, comme président de la commission politique administrative et juridique, j'ai auditionné, parce que j'ai cette mission d'auditionner le gouverneur, le vice-gouverneur et tous les membres de l'exécutif provincial, notamment le bourgmestre. Je lui ai posé la question. Avant d'interdire, pour que quelqu'un puisse commettre la contravention qu'on appelle le mauvais stationnement, oui, il doit y avoir des parkings. Quel est le plan de la ville par rapport à la situation des parkings? Je peux vous avouer que dans la ville de Kinshasa, moi je n'ai pas encore trouvé un parking public provincial. Et donc, c'est illégalement que nos frères et sœurs qui exercent les métiers de taxi-moto sont appréhendés pour la contravention de mauvais stationnement. Pour interdire à quelqu'un, parce que l'État est régi sur base de normes, il faut faire voir à quelqu'un que désormais tu vas te stationner ici, lorsqu'il va se déraper de cette obligation, qu'il peut tomber sous les coups de la prévention de mauvais stationnement. Et donc, jusqu'alors, ils stationnent là où ils veulent, l'État vient seulement ramasser de l'argent, mais je vais vous choquer pour vous dire, toute cette somme se paie sur la rue et la ville de Kinshasa n'encaisse rien. Et comment vous quantifiez cet argent si la ville, déjà la ville perçoit une taxe dont les usagers n'ont pas le service, parce qu'il n'y a pas de parking. De deux, ce qui est plus choquant, vous le dites, c'est que cet argent n'entre pas dans les caisses officielles de la ville. Déjà, comment vous avez quantifié ces chiffres et à quel moment s'effectue le coulage de ces recettes? Parce qu'il y a des terminaux, hein, ils paient avec un terminal, il y a des agents sur les arrêts bus. S'il vous plaît, les arrêts créés artificiellement, plus ou moins, comment vous en êtes arrivé à ces chiffres et à quel moment s'est fait le coulage? Et vous, en tant que député, qu'est-ce que vous avez fait à ces stades? On comprend que votre loi est en cours. Toujours dans la recherche de la vérité, parce que nous sommes élus pour servir ce peuple. Les députés, je l'ai toujours dit, le député n'a jamais été un chef. Les députés, c'est un serviteur du peuple, parce que le souverain primaire, c'est le peuple. Si vous jouez avec le peuple aujourd'hui, en 2028, le peuple sanctionne très mal, plus que même l'État. Et donc, j'ai auditionné les chefs de division, les chefs de division provinciale de transport. J'ai lui auditionné parce que c'est elle qui est, c'est pas que c'est une dame à cette époque-là, qui était chargée, n'est-ce pas, de maîtriser l'effectif des motocyclistes dans la ville de Kinshasa. Lorsque je l'ai auditionné, elle m'a amené un registre qui totalise au moins 500 000 motards dans la ville de Kinshasa. Et le ministre provincial des transports et des mobilités urbaines a signé plusieurs contrats de partenariat public et privé avec les étrangers pour la perception de cette taxe, hypothèse que moi je n'adhère pas, parce que j'estime que la division provinciale des transports a plus ou moins 4000 agents. Ces agents ne font rien, ce sont des étrangers qui vont embaucher nos frères et sœurs pour la mobilisation des recettes, alors que ces machines pouvaient être achetées et mises à la disposition de nos compatriotes pour que le ministère lui-même pousse. Honorable député, permettez qu'on comprenne une chose. Donc, les agents qui sont sur terrain, ce sont les agents sous-traités par... bien sûr, honorable président, ce ne sont pas les agents du ministère des Transports. Ce sont les agents sous-traités. Ah, et donc,
vous faites les calculs, je suis pas mathématicien, je suis juriste de formation et j'ai fouillé d'autres options à cause de mon insuffisance en termes de calculs. Vous faites ces calculs, 500 000 motards multipliés par 500 francs, vous aurez les chiffres, vous multipliez par les 26 jours, vous ne tomberez pas loin du montant que moi je vous ai donné. Face à la clameur publique, Yaka, muyibi a roulage, muyibi. Bomoni sikondo bokime bapemba wana baluka bino libanda boyelo kini boyo kobata na shebiso mebe batata baisa bino botika trakasiro linga tete bochaka fin na kobisa bapemba libanda ke la police bakimba boyo kobata na shebiso bocha fin Kabasele pena mai.
soki biso tozwi pouvoir bokozala policier kozala na voiture na ye mutuka na ye policier kozala na ndako na ye asomba soki biso tozwi pouvoir bokozala policier kozala na voiture na ye mutuka na ye policier kozala na ndako na ye asomba Ok, c'est fine. soki biso tozwi pouvoir bokozala policier kozala na voiture na ye mutuka na ye policier kozala na ndako na ye asomba Ok, c'est fine. na pesi bango ba document na nga to eza normal ba compliquer nga vie ye wana ba compliquer ba document na nga ba longo li vignette tanga ba kenango tika telefone na nga mususu na ngota mutuka na nga tika wa tika ko tika mo massacre te na vignette tanga ya na mona ngo vignette tanga ya na mona s'il vous plaît yo oh ningo oh yo ko massacre ba ko massacre ngai oh massacre problème ningo oh problème ningo tu la na oh Oza eloko ya vérité perdu. Oza nango. Consigne eza jamais kopesa agent permis na yo soki eloko ya vérité nango eza te toke malembe te nokopoza eloko ya vérité te no eyotingana na biso boye eloko olobi permis na ngai yango oyo balusi yango oyo na okosimba te simba c'est bon non quoi d'autre vignette à tirage comment pousse na bolta la oyo wana zela les na oyo zana nini tala tendo ko sala musala na yo za musala ba ofutelo na assurance non ni etikali ok ozela noko osa musala magistrat lobi ke ye ndenge aza boye akoki korespecte mibeko ya gouverneur te c'est magistrat que vous voyez azorouler sans document ata moko alobi ke ye aza likolo ya mibeko yeyo bota elongi na ye acréer des mamans na embouteillage awa na kuna bongolo alobi ke ye aza magistrat mboka honore ye ya boye kotosa ata bapolisier po bazwi mission yango embouteillage a créé yango oyoki elenge